Breaking news. Basangwa Congo na wanda kuna binu za dossier à Proverbe 30-30. Awa toza na rentrée scolaire na St. James University. Tuyaki na Open Day. Et à partir awa nde na ko pesa bino basangwa mboka. Alors na basangwa mboka makamozoli kana Congo. Ba soulèvement populaire et bandi étali ici position. Ya ba vrai na ba faux mouvement. Donc botala na groupe a batunyo surtout oyo baza ennemi à Congo au mona ba lobela na bango atali kamwango te. Donc c'est-à-dire baza ennemi à Congo. Baza ennemi à Congo. Donc bazali donc ba ennemi à Congo. Alors na ndé to loba toza na lac a bozomona. Donc mouvement no surtout salami soki bomoni batu na Facebook na bango ou batu moko balobaka masolo à Congo mais ba tiata commentaire te. Na ndenge ba vaillant combattant babimaki pe ba lakisi Kabila na ba police na yeke ba batu pamba pe ba beti bango banyati bango baboto bango minduki. Félicitations ba o ba kufi baza ba héros national faut célébrer bango pour bazali vraiment basali na Nzambe ali no totamola bazali vraiment bana o ba kufi pona bokonzi ya Nzambe pona makambo ya Nzambe do ba okene directement na lola po ba kufi pona bokonzi ya Nzambe pona kobundela makila na bango etangi vraiment pona ekolo. Alors basoda nyonso tout oyo bazali na côté ya Kabila basoda congolais ba congolais o bazo kufa balapa nda ete ke makila na bango ekufa pona ekolo bino nde makila na bino boloba bolata nda eke bokokufa pona ekolo. Alors lokola bozo abandonné ou bozo boma ba congolais bokoti na malédiction ti na 4e génération boye bango ke Kabila kokendene yango parce que oyo to lakisaki wana ezaki avant goût to kopesaka après avis pe tozo senga na batu ya bandeko na biso baza na Kinshasa oyo to bengi bango rassemblement bake no kotika lettre wana ya préavis na nanga bakotisa ngo na Sénat bakotisa partout parce que biso Kabila toza sous na tina Sénat te toza sous na tina ba élection te pour le 19 nde mukolo oyo septembre ezaki nde mukolo nde yefale alobela makambo ya journée ni élection urbaine. Mais le cola, bangona ba Vitalo Kamere, ba sali complot contre les Congolais, contre les pays. Donc biso to ça suna masolo ya makambu ya élection za souté. Siko to komi na opération bengana Kabila na ba Rwandais na ba Ruberwa. Makambo no surtout salami et puis biso position royeba ngwana na pareko ba côté nini. Kofi Olomide, les Zoba, les PD à côté nini. Et Zakari, Barouberwa, Vital Kamere, Kabila Zoé, Batouana tout, ils allaient ordre Bossila na bango. Tobange le côté, Baboma, Bakongolais, ba Congolais nous sauté. Ba Congolais, oh, ba Koufi, toujours c'est un rassemblement, bo identifier bango, Tokunda bango na honneur. Merci na batino sauté à monde entier, Bazo Benga, Bazo Pesa, na confiance nanga, Bayebi que proverbe azaramuto sérieux. Proverbe soki to pesi mbongo ekoma merci na ba otu bo benginga pona kopesa mbongo na bino soki ba mbongo wana ekomi bokomona na kobenga Martin Fayulu na tindango kuna pona kokunda bibembe biso ba congolais to tikali to attaquer ba ambassade ya Congo to attaquer ba parlement britannique to koma lettre parlement ya américaine faut koma lettre communauté internationale Union européenne à Belgique bo koma lettre. Donc to attaquer bango nengwana to attaquer ba ambassade Congo ya Congo na bamboka nyonso tozali to bima libanda Kinshasa kuna babima biso nyonso tozala batu moko mais to kosenga na batu ya rassemblement ba luka ko guider mouvement batu nyonso to avant babima ba yeba bazo kende wapi nzela ni ba kotambola pe bazala guider non bazala éparpillé ozala bien te. Donc il y a breaking news André qui a St. James University awa na Birmingham pour le 30-30 azar étudiant azar pasteur azar missionnaire ezalaki na Open Day ba collègue na biso bangwana kuna bozomona et tokomi kosukisa. Donc félicitations na ba oyo nyonso babimaki, félicitations na ba congolais nyonso baki libanda. Merci na ba oyo bazo soutenir biso Kabila biliaki ebikoki Zoé Kabila Ruberwa Janet Bisengimana batu wana babima vivant na mboka te babomi trop, il faut biso beto barrer bango. Breaking news.